cœur motema ya Kofi Olomide mopa o mokonzi babenga kaye bongo s'il vous plaît la famille bino bolanda biso komilanga bisika ozali na sepelaka toujours soki nazo sala moi analyse nanga ya mbangu na ye baba nani bazolandanga wapi place nyonso ozali na osepela. Grand merci na bandeko na biso bazana chikapa, vous êtes vraiment nombreux oyo bolandaka biso na chikapa. Voilà, lelo toye na dossier ya Cindy Lecoeur oto bengaka mama si la maman de plusieurs mwasi moko atondwama na douceur ya makasi mutu penza avandisa motema ya Kofi Olomide kande boyebi tango Kofi Olomide azalaki bongo na mama Alia. Kofi Olomide azalaki kabiyenga yenga lelo na mwasi oyo lobi kuna albima na mwasi oyo, mais depuis Cindy Lecoeur akota penza na vie ya Kofi Olomide en tout cas biyenga yenga ezalaka lisusu te. Mama si avandisa penza motema ya Kofi Olomide. Voilà, lelo toye dossier mama si Cindy Lecoeur. Qu'est-ce que se passe la famille? Toye ko vanda kaboye baye ko tindelanga moi vidéo ya ndeko na biso moko prophétesse ya TikTok. Prophétesse wana apesaka ba prophétie ya makasi, apesaka ba message ya makasi. Je me rappelle même une fois apesaki message et pas ya papa na biso Emekanou, le frère Emekanou. Le frère Emekanou d'ailleurs apprécia message wana ayaki pe koloba non message wana ezaki message ya solo. Sikoyo se wana ye ayaka toujours na ba message. Na message na ye alobi amonaki Nzambe, amonaki Jésus-Christ, amonaki ye et puis baye kolakisa ye Cindy Lecoeur ye mwana mwasi wana akomi kolanda kobelela plutôt Cindy Lecoeur pona koyebisa Cindy Lecoeur que non yakana Yesu. La famille bandeko nanga o balandaka nga mingi na YouTube nazotie la bino video wana bokoyoka bino moko ba témoignage ya ndeko na biso oyo aye kopesa concernant Cindy Lecoeur. Alors après avoir batu kotindelanga ba message ba video wana na batu même batu balobi mama Etoile talaka yo yaka mingi kolobela Cindy Lecoeur. Pourquoi ne pas koya kobanda pe ko évangéliser Cindy Lecoeur? Pourquoi makambo Cindy Lecoeur ya kozongela Nzambe olobela kango te? Oh, eza somo la famille na loba. Vous savez que biso ba chrétien mingi tozala na lokuta ya makasi boyo kanga bien. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart abiso ba chrétien tozala ka soki to sambela tozala ka toujours na tendance to la kisa mokili ke no biso toza ba santu tozala ka toujours na tendance ya kola kisa mokili ke no biso nde to sambela ka batu mosusu ba sambela ka te. Eza bongo. Surtout biso ba chrétien mingi totambolaka toujours na logique ya koloba non batu o bayembaka miziki ya mokili bayebaka Nzambe te. Batu o bayembaka miziki ya mokili bazalaka bato bakisi. Batu o bayembaka miziki ya mokili basi bakota ba maison. Wana ezalaka ba pensée na biso ba chrétien. To kanisaka penza bongo ke bango wana baza bato diable. Bango wana basambela kate. Je me rappelle même na ba série au Cindy Lecoeur alongwaki parce que tokolobaka ate ke non alongwaki. Cindy Lecoeur na groupe ya papa na biso Cool Matope na nzembo oto yaki komona présence ya Cindy Lecoeur. La plupart abatu balobaki o tala kutu Cindy Lecoeur abando yembela Nzambe. Cindy Lecoeur ayaki kolongwa epa ya le frère Cool Matope ati kokota na quartier latin. Mais toyokaki y a pas longtemps toyokaki interview à papa na biso Cool Matope. Papa Cool Matope alobaki ke Cindy Lecoeur atikala kozala na groupe na yete. Cindy Lecoeur ezalaki kaka mutu. Donc azalaki na besoin ya voix moko féminine. Alors ndeko moko nde a proposaki eke non na yebi mwana mwasi moko azalaka na mongongo ya kitoko tokoki kozwaye. C'est ainsi que bakende kozwa Cindy Lecoeur. Ezate ke non Cindy Lecoeur abande koyemba na groupe ya papa na biso Cool Matope. Donc Cindy Lecoeur abanda na musique na ye na ba côté na ye na côté ya frère Cool Matope ezalaki kaka passage na album. Et après cela ndeto yaki komona Cindy Lecoeur mbala moko ayaki kokota na quartier latin. La famille eloko nga na lingi na loba ya makasi tolamukaka na tongo tokende musala kandenge nga nazoya awa nasali analyse o nazo sala
eza pe musala nazosala ezalaka bongo. Ba o mosusu tolamukaka pe na tongo nakendaka pe musala nalamuki na tongo na sokoli nga wana nake nasali mosusu nasalaka butu ezalaka pe musala. De la même façon avec les Cindy les Cœurs, les Werason, ba pasteur Moïse Mbie que vous voyez, le pasteur Mike Kalambai, bango nyonso ti bomonaka bango bayembaka ezalaka pe musala na bango. Donc na ndenge toza boye ka ndenge nga naza musala o nasalaka premièrement namonaka eza musala moko o deja nalingaka makasi. Eza musala moko o nalingaka makasi ya kosakana te. Il y a de ces personnes o bakoya koyebisa nga nga musala o salaka nalingaka yango te. Mutu na mutu aza na ndenge amonelaka vie ser na biso Cindy les Cœurs to benga Cindy les Cœurs parce que bato mosusu baoloba aza chrétienne te. Cindy les Cœurs ti ayembaka epai ya Kofi, ti ayembaka na quartier latin, ti Cindy les Cœurs babengisaki ye epai ya frère na biso Kulu Matope. Eza musala koyemba ezalaka musala ya Cindy les Cœurs. Ka ndenge biso tokomona neti nga personnellement naza mwana nzambe soki na bande koyemba po na nga nalingaki nakota na nga ko bando yembela nzambe kwa doraka nzambe soki nazalaki na mongongo bien, mais soki na kote na ye amoni ke soki na bande koyemba miziki ya nzambe na kozwa ba revenu ya malonga te, malamu na yemba ba miziki ya mokili wana na kozwa ba revenu ya malonga, eza choix na ye, eza choix ya Cindy les Cœurs. Ekoki kozala choix na biso te. Eza choix na ye po eza musala na ye. Sikoyo oyo peut-être koiki ko intéresser biso. Eza soki peut-être Cindy les Cœurs nano yamba Yesu na motema na ye te. Peut-être soki ye Cindy les Cœurs ayebi nzambe te. Wana peut-être nde eza eloko moko eko intéresser biso tokolinga teno Cindy les Cœurs pesa molimo na yo epai ya nzambe, Cindy les Cœurs pesa vie na yo epai ya nzambe. Mais en ce qui concerne la musique, la famille, faut tolobaka vérité. Eza musala ya Cindy les Cœurs. En ce qui concerne la musique, eza musala na bango, bazo sala musala na bango pour que bango pe batia mwa lipa na meza. Basomba mwa bilamba balata. Basomba mwa mafuta bapakola. Ba survivre eza musala na bango. Lelo to mona to yebi biso nyonso combien ya basala nzambe oyo ba soi-disant basala nzambe to mona bango awa bazo yembela nzambe. Mais na suka biso moko to mona ba témoignage ba reveni na bango. Bino moko bo comprendre combien ba kota na bandako, combien baza bato bakisi. Combien batu wana basalaka makambo minene koleka kutu ata ba oyo tolobaka keno baza bato akisi ba oyo basi bakota bandako banganga. Mais ka basala nzambe o to zalaka mosusu bati ba musique na bango biso wana tokomi ko adorer. Cindy les Cœurs soki lelo ayembaka na quartier latin, Cindy les Cœurs soki lelo ayembaka ba musique ya mokili, premièrement eza musala na ye. Cindy les Cœurs wana eza musala na ye o ezo permettre ye à survivre. Siko na vie privée to yebi ndete. Ye moko sikoyo na nzambe na ye. Ye moko kande to monaka ya ngiama. Yangiama ye wana ayembaka Werason, mais bomonaka mwasi na ye. Mwasi na ye asi atelemi na ba prière, bomona mwasi na ye ba exhortation ya makasi. Ye moko mwasi na ye alobaka keno bavandaka na mobali na ye mosusu na butu bango wana bakomi kosambela. Mais koyemba o Werason ayembaka eza musala ya mobali na ye. Mosusu Cindy les Cœurs pe azwaka ta na ye ya kosambela kotiaka mabolongo na ye na seya. Mosusu Cindy les Cœurs o to mona atiaka pe mabolongo na ye na se azosambela mosusu akoti pe na ba jeune azosambela. Mais ayebi ke après ba jeune nanga naza na concert na biso oto okende kobeta concert wana eza musala. Eza musala na bango basalaka. Batu mosusu bazoloba oh mama Étoiline siko mutu wana il faut normalement ba pesa ye numéro a Cindy les Cœurs atinde la Cindy les Cœurs message po il faut Cindy les Cœurs ayoka. Yango wana internet ezali. Vous pensez que kozwa numéro ya Cindy les Cœurs eza nguba na lipa. Ezala nguba na lipa te. Ka ndenge batie yango na ba réseaux sociaux, ka ndenge biso toye ko sala ba analyse awa, toye ko pesa ba information, nde bisika pe Cindy les Cœurs de son côté akozwa message. Ezala ka bongo. Totika kama makambo ko yaka ko jija ka baninga, bango nde basambelaka te, boyebaka te. Ndenge nini batu bakotaka na mozindo na nzambe na bango. Mosusu yo ozalaka ya kolala 0h Cindy les Cœurs atie mabolongo na se 0h azosambela. Mosusu ba 3h yo oza ya kolala Cindy les Cœurs wana ka ombo monaka keno alingaka biloko ya mokili. Mosusu 3h du matin abelela kama wa nzambe.
koyemba eza ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele. Soki oza na besoin okende kosomba billet na yo ka ndenge ezalaka ka ndenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre. Kuna penza nde okomona lia nini okokota pona kosomba billet na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na somba ki billet. Concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026. Somba biye na yo na lombangu, somba biye na yo na lombangu, bato akosomba baza ebele, toboyi orate biye na yo, toboyi orate ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, Gersh biashara, aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili, kande tobeta kalisolo, awa mituka ne mituka, ozana posa osomba mutuka, kande boyebi, benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo, yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo, yo moko oyoki, yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta, kande bomona awa Gersh biashara. Tokos Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Urgence, peuple de Dieu, message pour na Cindy. Ndeko na biso Cindy, le cœur, sœur na biso, grande sœur na biso, petite sœur na biso, ndeko na biso Cindy, le cœur. Message pour notre sœur Cindy. Zambé atindi ngai na message pour notre sœur Cindy. Bo edenga peza na message oyo afin que message na biso ekoma na epa ya sœur na biso Cindy. Parce que ceux qui ont sauvé un meilleur moto, ça ne va pas. Otenga na ko partager, na ko liker, na yoso et pour ça là que message est pour mon objectif. Le Seigneur a mis na vision na 12 heures, dans la prière na ngai de 12 heures. Alors, quand on a prié, le col les 8 ans, et Melingai, la côté la vision. Quand on a côté la vision, la monique, Nazana, Seigneur, et Sikamoko. Alors, Tozana, Seigneur, et Sikamoko, le Seigneur,
noire moko ya chemin et le Seigneur tikotango tozotambola monde ozotambola na mutu omona kuna liboso ndenge ezela ezali. Alors tango nazotala liboso kuna le Seigneur ayebisi ngai landa mutu wana aza liboso na yo yebisa ye ke aya na Yesu. Nga na bandi kokima mbango kolanda mutu azalaki liboso kuna me namoni mutu namonaki nde lokola parasoleil ezotambola. Donc nazomona liboso lokola parasoleil to mutu moko omonde mutu azongisa parasol na nsima boye azotambola moye namona elongi na ye eza te parceke ezalaki parasol ya monene eza azongisi na nsima boye me mutu azokende namonaki na forme wana. Alors ayebisi nga landa ye kaka nabandi kokurir nsima na ye nazolanda ye nazokuta ye te ye azokende liboso makasi. Alors na tourne boye namoni ke malgré nga naokende baeffort akokima na kasi ke Seigneur atikali mosika Jésus Christ atikali mosika na ngai. Ntango nazotala boye namoni ke aza kaka pembeni na nga wana. Alors nayebisi ye Seigneur nazokuta ye te nazolanda ye me nga nazokuta ye te. Alors ayebisi nga benga ye na kombo na ye na bibe na koyeba kombo na ndenge nini mpo namoni ye na elongi te. Alors le Seigneur alobi benga ye loba Sindi yaka na Yesu. Ngai pe na bandi koganga Sindi yaka na Yesu naolakisa sikoyo le Seigneur Jésus Christ. Sindi yaka na Yesu nagangi premier tour namoni ye atourne atali nabi yaka na Yesu azobenga yo atourne lisusu abandi ne kotambola kaka. Ayebisi nga benga ye lisusu nabandi kobenga Sindi atali yaka na Yesu nazolakisa ye Yesu oyo azalaki tozotambola na ye yaka na Yesu azobenga yaka na Yesu atourne ne lisusu elongi atelemi te akontinue kotambola. Ayebisi nga benga ye lisusu nabandi sukokima mbangu ndenge naobenga yana nakomi kosaproche Sindi yaka na Yesu azobenga yo yaka na Yesu. Alors ntango nasali esigne bongo atali nga lisusu ase lokwa moto alingi atelema apres ake na ye ntango kaka azotika wana paf azotika me nga nazokontinue kokurir derrière ye. Ntango atourne na ye po akende mbala moko te namoni mopepe moko ebeti puf ezwi parasoleil ezalaki nango na maboko bino mo boyebi mopepe ya makasi ndenge ezalaki donc epimbusi parasoleil epuki yango boye epumbusi yango mba moko te namoni puf parasol emati na mopepe moko ya noir ebeti ezwi namoni okwa mopepe uti boye ya noir lipata ya noir eye na mopepe beti erekipere parasol wana puf namoni lokola eloko moko ekwei lokola baesharpe to nini. Alors nakimi mbangu ti nakomi na place wana natala boye ndeko na biso Sindi to moyembi na biso Sindi natie maboko nabandi kolamusa ye nasolela Nzambe nasimba bo azopema susu te vi ekei. Donc akwei alors akwei vi ekei nabandi kolela koluka koreveille natali nabi namoni na babiloko ya chere na matoi na kingo na maboko ngabi vi ezalaka nde boye
mutu sikoyo nga nazoyebisa yaka na ye so azobenga yo, yaka na ye so azobenga yo, azoyoka te defoi soki atournaki na nsima azonga nsima alinga akuta na likambo te. Ye nzambe naleli ye nayebi soki nzoto na nga elembi to ndenge nauti kosutuka na kati ya vision, nzoto na nga elembi naleli ye lokola naloba nini ndeko alelaka ndeko ne to petite sœur alelaka grande sœur na ye. Donc ndenge ezalaka mpenza mpenza ke mutu ya makila na ndenge susi wana esalaka ngabi abimene eza na ntina te nzambe na ngai. Alors nzambe ayebisi ngai oyo emati wana oyo mona emati wana eza mpi yango wana ekeya apres namoni ke indemo sheya na likolo aye kuna lokola lipata na certain esprit donc lipato eyaki kuna wu etindi mopepe ya certain esprit wana ekangi donc ekangi ame wana ezoganga ntongo na ondelawa ntango seigneur oyebisanga ke tika ye fi esi ekei ekomi déjà trop tard. Nde naye komona ke eloko eyaki wana ezalaki nde lipata wana ezalaki nde démon, ezalaki nde un esprit, ezalaki nde puissance moko oyo eyaki korécupere ame na ye kokende nango nayokisi po azoganga awa nzoto ekwei kaka lokola elamba me ye moko ye wana bazokendene azoganga bazokendene comme si ligote ye bazokendene azoganga ngai mpe. Donc na somo wana vision na nga esarete wana boyede ngai bana na nzambe boyede ngai na kopartage évangélisation oyebisa notre sœur Cindy eke aya na Yesu. Yesu ayebisi nga nayebisa ye aya na Yesu parasol ya vi na ye ezokende mabe ekutana na mopepe aya na Yesu. Yesu asauve ye namoni mpenza ndenge parasola ebeti explose ndenge ekei epui eloko ezalaki ekwei nzoka nde nzoto ekwei alors que soki ayokaki il fallait pas kufa. Ah Seigneur Jésus bandeko osunganga na message oyo nzambe nalola aopambola yo soki opartage to mpe oeme to mpe oede ngai soki oza famille soki oza ndeko soki oza connaissance ya ma sœur ya notre sœur sunga ngai na kombo na Yesu. Tindi le cœur motema ya Kofi Olomide mopao mokonzi babengaka ye bongo s'il vous plaît la famille bino bolanda biso komelanga bisika ozali na sepelaka toujours soki nazosala mwa analyse nanga ya mbangu na ye baba nani bazolandanga wapi place nyonso ozali na osepela. Grand merci na bandeko na biso baza na Chikapa, vous êtes vraiment nombreux oyo bolandaka biso na Chikapa. Voilà, lelo toye na dossier ya Cindy le cœur otobengaka mama si la maman de plusieurs mwasi moko atondwama na douceur ya makasi mutu penza avandisa motema ya Kofi Olomide kande boyebi tango Kofi Olomide azalaki bongo na mama Alia. Kofi Olomide azalaki kabiyenga yenga lelo na mwasi oyo lobi kuna albima na mwasi oyo, mais depuis Cindy le cœur akota penza na vie ya Kofi Olomide en tout cas biyenga yenga ezalaka lisusu te. Mama si avandisa penza motema ya Kofi Olomide. Voilà, lelo toye dossier mama si Cindy le cœur. Qu'est-ce que se passe la famille? Toye kovanda kaboye baye kotindela nga mwa video ya ndeko na biso moko prophétesse ya TikTok. Prophétesse wana apesaka ba prophétie ya makasi, apesaka ba message ya makasi. Je me rappelle même une fois apesaki message epai ya papa na biso Emekanou, le frère Emekanou. Le frère Emekanou d'ailleurs apprécia message wana ayaki pe koloba non message wana ezaki message ya solo.
sikoyo ser wana ye ayaka toujours na ba message. Na message na ye alobi amonaki Nzambe, amonaki Jésus Christ, amonaki ye epi baye kolakisa ye Cindy Leker ye mwana mwasi wana akomi kolanda kobelela plutôt Cindy Leker pona koyebisa Cindy Leker ke non yakana Yesu, yakana Yesu, yakana Yesu. La famille bandeko nanga o balandaka nga mingi na YouTube nazotiela bino video wana bokoyoka bino moko ba témoignage ya ndeko na biso oyo aye kopesa concernant Cindy Leker. Alors après avoir batu kotindelanga ba message ba video wana na batu même batu balobi mama Etoiline tala kaka yo yaka mingi kolobela Cindy Leker, pourquoi ne pas koya kobanda pe ko évangéliser Cindy Leker? Pourquoi makambo ya Cindy Leker ya kozongela Nzambe olobela kango te? Oh, eza somo la famille naloba. Vous savez que biso ba chrétien mingi tozala na lokuta ya makasi boyo kanga bien. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart ya biso ba chrétien tozala ka soki tozosambela tozala ka toujours na tendance to la kisa mokili keno biso toza ba santu tozala ka toujours na tendance ya kolakisa mokili keno biso nde tosambela ka batu mosusu basambela ka te. Eza bongo. Surtout biso ba chrétien mingi totambolaka toujours na logique ya koloba keno batu o bayembaka miziki ya mokili bayebaka Nzambe te. Batu o bayembaka miziki ya mokili bazalaka bato bakisi. Batu o bayembaka miziki ya mokili basi bakota ba maison. Wana ezalaka ba pensée na biso ba chrétien. Tokanisaka penza bongo ke bango wana baza bato ya diable. Bango wana basambela kate. Je me rappelle même na ba série au Cindy Leker alongwaki parce que tokolobaka ate ke non alongwaki. Cindy Leker na groupe ya papa na biso Cool Matope na nzembo oto yaki komona présence ya Cindy Leker. La plupart abatu balobaki o tala kutu Cindy Leker abando yembela Nzambe. Cindy Leker ayaki kolongwa epa ya le frère Cool Matope ati kokota na quartier latin. Mais toyokaki ya pas longtemps toyokaki interview ya papa na biso Cool Matope. Papa Cool Matope alobaki ke Cindy Leker atikala kozala na groupe na yete. Cindy Leker ezalaki kaka mutu. Donc azalaki na besoin ya voix moko féminine. Alors ndeko moko nde a proposaki eke non na yebi mwana mwasi moko azalaka na mongongo kitoko tokoki kozwaye. C'est ainsi que bakende kozwa Cindy Leker. Ezate ke non Cindy Leker abande koyemba na groupe ya papa na biso Cool Matope. Donc Cindy Leker abanda na musique na ye na ba côté na ye na côté ya frère Cool Matope ezalaki kaka passage na album. Et après cela ndeto yaki komona Cindy Leker mbala moko ayaki kokota na quartier latin. La famille eloko nga na lingi na loba ya makasi tolamukaka na tongo tokende musala kandenge nga nazoya awa nasali analyse o nazo sala eza pe musala nazo sala ezalaka bongo ba o mosusu tolamukaka pe na tongo nakendaka pe musala nalamuki na tongo na sokoli nga wana nake nasali mosusu nasalaka butu ezalaka pe musala. De la même façon avec les Cindy Leker, les Werason, ba pasteur Moïse Mbie que vous voyez, le pasteur Mike Kalambay, bango nyonso ti bomonaka bango bayembaka, ezalaka pe musala na bango. Donc, na ndenge toza boye ka ndenge nga naza, musala o nasalaka. Premièrement na monaka, eza musala moko o deja na lingaka makasi. Eza musala moko o na lingaka makasi ya kosakana te. Ya de ces personnes o bakoya koyebisanga nga musala o salaka na lingaka ngo te. Mutu na mutu za na ndenge amonelaka vie Ser na biso Cindy Leker to benga Cindy Leker parce que batu mosusu ba aza chrétienne te. Cindy Leker ti ayembaka epa ya Kofi, ti ayembaka na quartier latin, ti Cindy Leker ba bengisaki ye epa ya frère na biso Cool Matope. Eza musala koyemba ezalaka musala ya Cindy Leker. Kandenge biso tokomona neti nga personnellement naza mwana Nzambe soki na bande koyemba pona nga nalingaki na kota na nga ko bando yembela Nzambe kwa doraka Nzambe soki nazalaki na mongongo bien. Mais soki na kote na ye amonike soki na bande koyemba miziki ya Nzambe na kozwa ba revenu ya malonga te. Malamu na yemba ba miziki ya mokili wana na kozwa ba revenu ya malonga. Eza choix na ye, eza choix ya Cindy Leker. Ekoti kozala choix na biso te.
eza choix na ye po eza musala na ye. Sikoyo oyo peut-être koiki ko intéressé biso eza soki peut-être Cindy Leker nano yamba Yesu na motema na yete. Peut-être soki ye Cindy Leker ayebi nzambe te. Wana peut-être nde eza eloko moko eko intéressé biso toko linga teno Cindy Leker pesa molimo na yo epa ya nzambe, Cindy Leker pesa vie na yo epa ya nzambe. Mais en ce qui concerne la musique, la famille, faut tolo baka vérité. Eza musala ya Cindy Leker. En ce qui concerne la musique, eza musala na bango, bazo sala musala na bango pour que bango pe batia mwa lipa na meza. Basomba mwa bilamba balata. Basomba mwa mafuta bapakola. Ba survivre eza musala na bango. Lelo to mona to yebi biso nyonso combien ya basala nzambe oyo ba soi-disant basala nzambe to mona bango awa bazo yembela nzambe. Mais na suka biso moko to mona ba témoignage ba revenir na bango. Bino moko bo comprendre combien ba kota na bandako, combien baza bato wakisi. Combien batu wana basala kama makambo minene koleka kutu ata ba oyo tolobaka keno baza bato wakisi ba oyo basi bakota bandako wa banganga. Mais ka basala nzambe oto tozalaka er mosusu batie ba musique na bango biso wana tokomi ko adorer. Cindy Leker soki lelo ayembaka na quartier latin, Cindy Leker soki lelo ayembaka ba musique ya mokili, premièrement eza musala na ye. Cindy Leker wana eza musala na ye oyo ezo permettre ye à survivre. Siko na vie privée toyebi ndete. Ye moko sikoyo na nzambe na ye. Ye moko kande to monaka ya ngiama. Yangiama ye wana ayembaka wera sone. Mais bomonaka mwasi na ye. Mwasi na ye asi a telemi na ba prière. Bomona mwasi na ye ba exhortation ya makasi. Ye moko mwasi na ye lobaka keno ba vandaka na mobali na ye er mosusu na butu bango wana bakomi kosambela. Mais koyemba o wera sone yembaka eza musala ya mobali na ye. Er mosusu Cindy Leker pe azwaka tan na ye ya kosambela kotiaka mabolongo na ye na seya. Er mosusu Cindy Leker oto omona atiaka pe mabolongo na ye na se azo sambela er mosusu akoti pe na ba jeune azo sambela. Mais ayebi ke après ba jeune nanga naza na concert na biso oto okende kobeta concert wana eza musala. Eza musala na bango basalaka. Batu mosusu bazoloba oh mama Étoiline siko mutu wana il faut normalement ba pesa numéro a Cindy Leker atinde la Cindy Leker message po il faut Cindy Leker ayoka. Yango wana internet ezali. Vous pensez que kozwa numéro ya Cindy Leker eza nguba na lipa. Ezala nguba na lipa te. Ka ndenge batie yango na ba réseaux sociaux, ka ndenge biso toye ko sala ba analyse awa toye ko pesa ba information, nde bisika pe Cindy Leker de son côté akozwa message. Ezala ka bongo. Totika kama makambo koyaka kujisha kabaninga bango nde basambelaka te boye bakate ndenge nini batu bakotaka na mozindo na nzambe na bango. Er mosusu yo ozalaka ya kolala 0 heure Cindy Leker atie mabolongo na se 0 heure azosambela. Er mosusu ba 3 heures yo oza ya kolala Cindy Leker wana ka ombo monaka keno alingaka biloko ya mokili. Er mosusu 3 heures du matin abelelaka mawa nzambe. Koyembeza Koya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Le pasteur Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accord Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele. Soki oza na besoin okende kosomba billet na yo kandenge ezalaka kandenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre. Kuna penzande okomona lia nini okokota pona kosomba billet na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki billet. Concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026. Somba biye na yo na lombangu, somba biye na yo na lombangu. Bato ko somba baza ebele. Toboyi orate biye na yo. Toboyi orate. Yasika eye, ya kitoko eye. Batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi.
Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te me muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele soki oza na besoin okende kosomba billet na yo kandenge ezalaka kandenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre kuna penza nde okomona lia nini okokota pona kosomba billet na ye kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki billet te concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026 somba billet na yo na lombangu somba billet na yo na lombangu bato akosomba baza ebele toboyi orate billet na yo toboyi orate ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te me muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko